là vraiment, aujourd'hui c'est notre jour. Babito lela na ba obazo lela. En tout cas, on a passé à makasi koyo kavma moko ya biso akei tozaka na ninga matanga tole la Carmel et ça ma douleur. Mais ba obaza ba abonné na biso bolanda juste na Miss Girl Télévision. Balobi mon boss Georges Shimba ya ba Georges quoi. Alors bolanda vraiment beaucoup mona tozana kati to kota bo mon événement ndenge ni les eaux passées. Tokozo ba interview ya batu ba otozo la Carmel make ba kunena na Kinshasa mais Luanda pe toza na organisation na biso ba artiste tozo la vraiment Carmel. Vanité de vanité, poursuit du vent. Carmel azaki mwana azali na maboko na yo o meka kopesa so témoignage ya Carmel atambola ki lolenge nini na niveau ya musala na ye. Ouais, merci maman. Premièrement, nous avons nos sincères condoléances à la famille biologique. Il y a Carmel Nsambo. On appelle ça comment mon Antuka. Carmel Azaki Moko Oyo, il y a mon Bayabano Ngai na sali qui est na foula dans le monde du théâtre. A Otaki Mabor depuis 2009, 2010, 2011 na sali à Kiangola Nanga. Bada ma première promotion Oyo, ngana recruta. Carmel azaki bien na mutu nyonso alinga ina musala alongasko de nature na linga bano balinga misala rôle nyonso kopesa ye même Guy aye bien donc Guy aye bien makamna lo ba donc rôle nyonso kopesa Carmel ako incarnango na ba capacité azaki nango donc karanga na père d'été presque biso nyonso ba artiste comédien ya Luanda nazo senga ba on peut merci parce que bazaki na biso longo 100% théâtre ya Luanda bazaki na Kiangola et longo tolelina bango tina suka. Carmel azali kimoko malamu puna punai pe puna ba artiste nyonso ya Kiangola. Carmel foi sempre uma boa pessoa para mim e com o artista do aqui Angola. Tubandina Carmel aqui Angola. Começando na ndenge tukomaki na suka ya aqui Angola. Carmel aza soda élément donc artiste comédien lokolanga tant na yokaki sango moko ya bongo na lingaki te na yeba o na yebi eto na yebi ete mais na participer na kabola mawa na bandeko oyo baza na douleur wana kwa. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalembi nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala Artiste comédienne basali nzembo bayembi pona ndeko na bango pona camarade pona muninga pona leki pona yaya oya bango. Carmel afandaki na ndako nayoka kaka telefone sonne président Miss Girl abengi ngai eterneti ozoyeba te Carmel aza esuste ngabi président nini ngabi yango namonaki limero ya président Buba namonaki ya président Mobutu naboye koyamba sokozakisangwa liwa Carmel angala okokate Carmel angala okokate mawaye 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 formation bio pesanga we aliwana boy wanasuka na linga kamingi na bengi na komba Carmel liwana wete ya miminga moto na linga kamingi motema yazoke luka formation bio pesanga we aliwana boy wanasuka na linga kamingi na bengi na komba Carmel
liwama wate ye miminga moto na linga kaminge nasema te stomaco tukoloba te yakamene mwana me ngeyuwele kwaninwe kameli nanga tuzalaki na yo na lwande lelo keyi na Kongo okikozwa na yo tretima ya kamele tuyokisango ukufi wenitila minu papa mutonga ye nakozuka ndenge nini ya kamele mama kende malamu na pasi kamele tambo pesalanga mbote na ya vikamu toleliyo patisa lwande tondonga la fude pari aleliyo tambo otangisi biso mai na miso opesi biso pasi na motema olaki te mamokei RDC Congo mpona kobongisa nzoto Carmeli tala papa Carmeli tiki papa na pasi mwana na kai utasona za kulela Carmeli ukei utiki papa na pasi na mutema mwana na kulela yundenga nini soko batu baza kulela souffrance ya l'Afrique kana za kulela souffrance ya mwana na kai yake chabya bati na mulimo na yopema na kimya ba oyu bakenda liboso bapesa yo place ya kupemela ngada kukoka kulela mingi te Carmeli hata na papa lanji kei aja hey mame désolé il faut le savoir il est li tout ça kulela na yo sabi bona na gayu kei liwa tala niveau épaisseur Carmel nangai te ma passe seka na vandi yo liwa soki yo pokufaka yeba ko bando kokufaka kaka kasi mkolo yo kukufa soki basukoli yo batyo na falisu soki ba ministre ba falisu soki batyo na kata soki batyo na kata dibulu okufa biso bartise biso bartise angola anza kisadi molimo na ye vande na kimia anikizate na la paiso tike pai ya chiba sonangol merci Carmel na yebiti na lelo ndenge didi Carmel mutemba pasi nazo lelo na chinois do isino itia do no suno tiao ono scientifique mia do no sentiao non ton sentiao tazi de desingia lelo mona ko leli Carmel lelo na Nintendo Mambele tente Biso nangola
c'est biso Carmele comment ça na yote je donne mes réponses en paix Carmele Dominique Aleli Baptiste Yolanda na passé na mitema Opema na kimia Pese de maboto leli kame Miskele Mawaye, 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 mawa Mawaye, 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 mawa Oye, 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 oye Molimo ya mama na biso, mwana na biso, leki na biso, oyaza famille na biso, Carmen Molimo ne epema na kinya na sengi na matanga ya ndeko na biso Carmen awa na ngula toleli na calme nyonso na bolingo nyonso meme bandeko ba na poto monde entier na Congo RDC place matanga Carmel ezali tolela na kimia eza fetite tobungisi mutu ya na vi na biso tokotikalaka lisusu komona Carmen te na ba vi na biso eza pasi ekosala bien te yo kotia des autres tokoswana to feti na matanga ya Carmen eza fetite oya zoloba eza son excellence président maréchal de Seko Poukou Wazabanga King Aigle Koi les lions de la tribu du théâtre d'Angola, les lions de la tribu de Chita. Merci Molimo ya Carmen epe na kimia apesi ba jetem pasi apesi ba président ba de bese pasi ba Jean-Pierre Ndombasi ba femme ba spaghetti ba maman Mado donner la Carmen et c'est mon des autres à la thé. Merci. Pasi sango na yo esali pasi na mitema na biso yango nga beni na leli yego toko pe ya leli tuyebaki yoki yokozonga okende na yo ebotiwa okende na yo keyi mobembo alati na libota nyonso bakolela Ah Nzambe, mpona nini papa sango ona ayokata ona WhatsApp nafongoli kaka internet aboki Blaise Kumba apiblie Carmen nandimi te nabi ah Nzambe jambe kosala nabeni zoro confirme nga Nzambe mpona nini mwana biso akendaki maladi eka biso akendaki maladi tozaki tokomprendre te Carmen akomi liwa famille tete Molimo na epema na kimia Carmen ngai mpeki na yo yaya na yo ndeko no Bob Ndombasi original na leli ntema pasi nazokoka te tika ete Molimo na yo epema toujours na kimia epema toujours na kimia epema toujours na kimia nayebi te MK Madoda organisation ya kati ya Luanda toyebi ba artiste na kati ya Luanda boza epele mais otozomona toyebi te misusu bazalaki au courant te ou bien bango nyonso baza au courant misusu baboyi koya tozoyeba te mais kana ko claireci bato ba Holanda biso bon Fifi connexion au même makambo so ngina lobelango et senga pena to sala émission mobimba le roi toana matanga moi vraiment na détail on te au monde na Luanda tout le monde est conscient donc bato tout na Luanda na s'appelle la chaîne oyo Miss Gaël télévision ta non awa au monde ba caméraman nini bazawa soit sikoyo bato na kuti bayebi te na ba artiste mosusu bayebi te ke to lela lelo c'est honte c'est ça mawa bonne tarde papa bonne tarde maman boni ba fina yo Angola Nzambe malgré tout tozolela mais non ce qui est bien alanga nzembo na kati ya ba comédien
otika biso te parce que toyebi partout ozalaka biso yebisanga sango ntango ozwaki yango kotala Carmel pe aza nanu kolongwa nanu totala na comédien te leki lisusu ntango oyokaki soki bacomédien baperdre esalaki ololenge nini te en tout cas vraiment azalaki choquant nga nayaki na ngai donc nalamwi na parler naye pa Noël parce que grand frère ne Noël yumaya nayaki pane mpona asala affiche ya concert mona ozobeta chante kofi nakomi wana nakuti Noël azolela te babengeki noki Carmel akufi azalaki mpena nazali na émotion mais basouvenir ya Carmel eza ebele ngai grand frère na ngai moto apresentanga Carmel en tant que azalaka mwana na ye ya groupe talaka kutu grand frère abimai Congo mais moi sa grand frère ndako mpena ezali mwana Mali Carmel apaveli na mbongo na voyage mpona bafuta donc babilo wana soto ayaki petite moko donc azalaki très gentil donc tonos années même mora tokoma mina famille vraiment donc il faut que tosoignaka banzela na biso tozalaka bien na baninga donc c'est ça tomekaka donc kokimaka bamabe ebele ntongo osabola mundebe Kofi Olomide chante Sokoro. Et je la Kofi chante Taboulé, Kofi chante Irene, Kofi Lelo chante Sokoro. Chanson chrétienne. Oh, tu confies mon patron, non, mais descends à Paris, mais la sauce papa à taxi. Mon patron, tu confies mon patron, non, mais descends à Paris, mais la sauce papa à taxi. Mon patron, silikosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai boîte de nuit tobasa. Voilà, boa tarde. Boa tarde, Fifi Connexion. Maman nanga maman Nenette, babi artiste makasi na kati ya Luanda. Toza besoin to ba maman nini oyo ko pesa na famille oyo ba perdre parce que to moni to kuta na kati ya ba artiste tozo le longo. Famille e perdre. Pona ngamu na biso ba artiste to perdre mais famille e perdre mwana na bango. Lilo ba nini vraiment ko pesa ba. Bon, merci Fifi Connexion. Ma fille chérie que j'aime beaucoup. Pour la parole, vraiment beaucoup fait des passes. Les passes na bon moto boy. Mais na bon zambé ça en normal pour toi qui m'a bête au son à ma belle. Donc et là dans la famille wana, la personne va mes condoléances, papa, maman, courage. Na bi kenza ma bito qui m'a bête au son à ma belle. Nzamba zui elo konaye akiopema apema na kimia. La bi botika li courage kaka lo bo lo na ko loba ke bobo sala nzambe te faut ko prier tellement trop. Tout ça n'attend ma belle sous. Donc, l'obito et tout le monde a si comme tout comme à 18h30, tu vas tenir la biso. Et ça que courage. Mais c'est sopran déjà besoin de l'eau ça la tête donc moli moi Carmel et puis ma cana kimia. Coco fa trop jeune. Ça me fait mal, mais je suis zadé. Boa tarde. Boa tarde bébé, ça va? Ça va bien mi amai de corazon. Talaka niveau na lingayo. Mama tolingi toyeba oyebisa biso. Carmel ozolela lelo. Carmel wana azanani pona yo. Ben en fait Carmel personnellement n'a pas chance à oyeba été. Mais le roi azali moko ya libota na biso puisque na minute biso ne to kufeli. Pour papa na biso maman biso za théâtre. Donc moko ya biso a kufi donc tu es obligé de compatir puisque ça bongo. Merci à DJ Fogu. Nous avons DJ pour Valérie Sarabato. DJ Fogu Aigle. Merci pour la présence. Tolélie,
Carmel Ntsando, Penangola, Pape Marakinia. Merci. En tout cas, merci. En tout cas, na pesi ba connaissance na ma famille na bango nyonso biologique. Famille Carmen, Tsambu, famille Mélodie, ba Diamant. Na famille artistique na ye mobimba. Biso nyonso Congo, Angola, Brazzaville, au monde entier. En tout cas, to sepelaka na mawate mais mawa moko epesaka biso leçon. Lelo to perdre petite sœur, to perdre bandeko ba collègue basi. Donc biso to tike to milengela. En tout cas, to le la bango na bokebi nyonso na respect nyonso pour moi il faut qu'on respecte. Otokoto ina balelo Bonda ibanda kotoyo Yaponde Okorode mobe kwele Kata ilinga boje Osalinga pote mamoto palinga kotokoto Njamba mondora na kepepe manaringa boye Otokoto ina Okorode mobe kwele Okorode Okolode mobembe, osana kapa botange. Okolode mobembe, soko kata babotarime. Okolode mobembe, okolode mobembe, isana babotarime. Okolode mobembe, lokolo. Tozana mawabiso baptiste mais concernant opesa na famille biologique ya Mélodie na Carmen parce que tozana deux matanga Mélodie na Carmen donc deux familles wana eza bazana passe bazana choc mais lo mona ina loba nzambe mutapesaka paye mutazwaka lelo yo oleli mingi okanisi mingi obungisi ya mutuya mais soki oza na susi mingi na motema likambo ekeleka okotikala na pota lisusu na motema ekomanifeste susi wana okobobela stoma boyeboye zala na nzambe elongo asunga de famille wana vraiment tokosala nini biso nyonso tobotama na mabele tokozonga na mabele nazopesa mpe conseil na famille artistique tobungisi ndeko ya mutuya de bandeko na biso Carmen na Mélodie Badiama. Donc biso pe ba famille artiste tozana pasi tozolela mais totia souci na souci penda te po ezanzela na ele le bango mibale lobi pe rezo biso lobi rezo cameraman na boga lobi pe rezo yo Miss Girl Télévision, on est là toujours. Bolanda, na écran na biso, bokomona ma numéro koleka. O lingi publicité, feti, matanga, publicité à salon, il y a salon de coiffure, benga biso numéro, ça on a affiché. Tout ça on a vraiment, au consepela la qualité, il y a image, au consepela vraiment, na Miss Girl Télévision. Jamais ma salade ici quoi. Ciao.